Shalom, shalom, peuple de Dieu, ndeko nyonso oyo bozolanda biso na tranche na biso bokolanda biso na Facebook ou bien na site na biso na YouTube tolobi Didier Forme Amalata Kala soko beti okozwa ba émission na biso. Alors na souhaité nano meilleur V 2015 na bandeko nyonso oyo boza kolanda biso mokili mobimba, maman Geneviève na papa Edo, pasteur Pioro na Paris, bandeko nyonso tout oyo bozwami na Kinshasa partout oyo toyebi na oyo toyebi te vraiment année oyo ezala année moko c'est encore possible pour na bino na ba domaine nyonso. Alors na ye liboso na bino na présentation ndenge naza koloba deta zata bolandaka ngai mama Bena madame Proverbe 30:30 vraiment lelo na ye penza ko enseigner te to ko prêcher te mena ye koluka kopesa morale na éducation na tinga na bandeko na biso basi parce que biso bandeko basi toza kobima victime na makambo ebele na société na église na ba famille donc partout toza kobima penza na ba makambo ebele oyo ezokwela biso. Alors soki na meki mpe koloba lelo parce que biso awa na UK to pe na Angleterre nzambe asala ngolu ke tozaka na ba télévision topasaka awa na ba télévision. Alors ezaki na situation moko oyo eleki awa na UK ezosala biso pasi pasteur moko aza awa na UK abala ça fait je crois 15 ans pasteur wana afungola chaîne yango tobengaka yango Ebola TV donc eza chaîne moko oyo eyaka kaka na makambo ya mabe ya kodécourager ya kokosa ya lokuta vérité ezaki tandis que biso tosali média ezali oza koya kopesa bato ba information mais bato ebele basali ba télévision ba radio batanga yango te mpe baza na notion yango te alors bazobebisela biso mosala. Alors nde kwaya ke paster wana ndenge abala aye kolinga lisusu ndeko moko ya mwasi abandaki koleka na chaîne wana ndeko na biso mwasi Marie Pauline abandaki kosala émission na ye ya signature azoyamba bato. Alors paster wana comme abala asepeli na fille wana alobi ye abala te akosi bango na mwasi nde bakabwana bazalaka te aye kopropose ndeko mwasi wana libala ndeko mwasi Marie Pauline. Alors ekomaki ke basala baprocédure na bango bapesi meme badate baleki na télévision balobi mariage ekosalama boye date boye donc bino moko boyebi le messager bobandaki kolanda ye na banouvelle ndenge aza kopesa na babreak news na ye. Alors eloko ezosala biso pasi mpe mawa ngai etake mwasi ya le messager nazomona mingi bato ebele oyo le messager ofingaka bato osalaka boye mais bato oyo bazoloba malamu en général bato bazomona bango mabe bato oyo bazosala mabe bato bazomona bango malamu. Donc nazoyeba te peuple congolais to pe congolais nayebi te eloko nini oyo eza na kati na mitu na biso dena mutu na nzambe alobaki 2015 oyo toyebi te biso bacongolais il faut babeta biso bafimbo epo basopela biso mai ya malili po toza mpenza na pongi moko ezali très profond toyeba kolamuka. Alors eza mpenza pasi mpe mawa mpo na biso bandeko ya basi mpo makambo esalami na Londres eza mpe ndenge moko ezosalama mpe na Paris na nini na États-Unis na Afrique donc partout makambo esalami mpo na ndeko ya biso Marie Pauline ezosala partout. Alors ndeko na mwasi nga na ye na tranche mpona koluka kopesa yo morale mpo likambo esalami kati na ndeko na biso mwasi eza pasi. Alors ndeko mobali oyo nga na obenge kobolimisanga mokie nabengaki aza paster te mais aza assassin parce que ndeko mobali oyo aya komenase biso azwa meme équipe moko ya bato makasi mama lili azali biso mpe totravaka na télévision aya na bato makasi bazwi bilamba ya mwilu batie na mutu na mini na place tosalaka émission baya po bamenase biso. Nayebi te nzambe asengaki confusion kati na bango soki bazwa biso na kidiba nayebi te so balingaki baleve biso so ezakala ndenge nini mais nzambe tosambelaka ta nzambe na confusion akonfondaki bango. Endeko mobali wana bazobenga ye paster soki bienveni akota prison parce que azalaki kotravaille na bajama akota prison asala se todo makambo ebele. Alors ndeko mobali wana mwasi na ye Nathalie aza na église maintenant bande kosala système nini yango Nathalie azoyokanga pano osala système azozwa basi wana kofinga bato bautilisaka meme ndeko na biso moko mado po eza stratégie ya pasto nayebi te soki asakritiaka bato yango
na nzoto puis na esprit na ye barate omona apesa bango mbongo azwi bango atravaille bango na chaîne wana parce que azoleka soit yebi ke paster oyo azolobele mabe asombi bato moko boye apesi bango basime apesi bango bambongo bato ya makasi bakomi koloba pour ye alors ndeko mobali wana mwasi ne sikoyo bakomi mpe koutilize ndeko mwasi akufa po basalaka bato baorganisation bacharité babimisaka bambongo makambo ebele alors ndeko mwasi oyo autiliza bato ebele yeba mobali na ye mpona kofinga bato mpona makambo ebele bamosusu bakufi meme akende meme kishasa mpona kozwa mwana ya ndeko mwasi oyo autoyi kokufa makambo ezosalama awa na Londres alors tozoyeba te soki biso basi mitu na biso eza ndenge nini yango nalingi kopesa oyo morale ndeko mwasi oza na Paris wapi epai ntango nyonso ozwa engagement parce que biso tozozwa victime enayebi ke ndeko mwasi Marie Pauline le messager prophète badengaki alobi mobali wana yo ozokozwa aza aventurier ndeko na mwasi ntango yo ozali kokende kosengage lukaka bino oyebi information mobali wana eske abala ou abala te po nyonso tu yo nde moto kotikala na déception yo nde moto kotikala na pasi tala ndeko mwasi oyo akoki kose suicide parce que baannonsaki badate ya mariage tututu alors paster ndeko mwasi na biso ndeko na biso mwasi aza mpe na bana ye mpe abalaka adivorsa akabona mobali wana mena aza na bana wana nde ntango baye koyoka ke paster azokosa ke abala te baye koyoka te azaki na mwasi na biso komo oza kosakana na mama na biso alo bana bafashaki bango baye mpe kosimba te donc mwa histoire eza ebele me nga nalingi ka nde kopesa yo mobali yo ndeko mwasi ozolanda nga ke biso tozobima mingi bavictime pourquoi soki olingi kosengage lukaka meme oyeba mutu luka oyeba famille ya mutu wana awuti wapi asalaka nini parce que ntango mobali azoya na ndako no soki yo oza na bana nautaki Paris nalandi ndeko nanga moko ndeko nanga mwasi wana nabosali nkombo na ye nakoluka na émission azosala mpe baémission so ndeko biviche je crois azosala émission bazali kodefendre ndeko na biso moko ya mwasi oyo abalaki famille ya fali oyo mobali wana abandaki kobima na mwana ya mwasi wana po mwasi wana ya na libala na mwana na ye me na mwana na aparti ya adi soki ya 4 akoli na famille wana papa wana akomi kobima na mwana aparti ya 10 ans ti 14 mwana ye kozwa zemi soki okuti na youtube omona yango mwana ye kozwa zemi mwana bakenda na hôpital doto baleta moto akenda kolongola mwana na zemi soki otali na internet omona yango do famille ya famille toyebi yango alors botala babiloko ya ndenge wana ntango nyonso mobali oza na bana na ndako mobali ayaki akoza malade akoya abimi na yo asakani mpe na bana na yo atiki no maladi akei parce que ebele tozomona bango na moi boye basali bato te ebele basili bakisi ebele basili badomination azoya kolinga wana domination azoya kolingona bakisi alors ndeko na nga yango nalinga mpe so moral tomeke mpe kose révolutionner po baka oyo bandeko basi ebele ezoleka kati na bango badéception ebele bamosusu bazwi bamaladi bamosusu bazwi baparalysie bamosusu bazwi bashoc likolo ya bamakambo oyo nayebi te po peut-être ozokangama na nzambe te oza libanda na nzambe parce que motu akangami na nzambe akoluka va asengage atuna nzambe epuis mingi mpe bakombe koya ndenge okosa mibale ebele bazoloba o Dieu m'a parlé, Dieu m'a pris dans la libala, Nzambe a parlé, il s'est fait un mot particulier en Nzambe alobaka. Pour Nzambe tant on appelle ça qui Adana Eve, appelle ça qui va rebattre la moitié dans mobile. Moi pas au à moi si Nzambe mon pote a zéro mobile zéro baro, la femme que tu m'as donné Nzambe a dit oh, la femme que tu m'as donné à partir à l'élo moi la reconnaît la suite pour mobile moi si que mobile il est moko à la choix na yé. Donc, tu vas comme ça, Dieu m'a parlé, moi je suis 3 mois, 4 mois, bakabwani. 3 mois, 5 mois, bakabwani. Donc, Dieu le dit tout temps dans la combo ya Nzambe, pamba te. Ce qu'on dit moi si kende le baneke, na lingi yo, mais au comment tu combo ya Nzambe, chango liboso, et dans malamu te. Alors, bande konanga na zose la bino, tout s'est révolutionné, fin de façon Marie Pauline, vraiment, ce sont comme de la victime na Nzambe de la carte na parce que pasteur a eu timide. Parce que ça Marie Pauline a bien dit so awa ayibi esimi le koza bakarte na ye et pasteur wana aza la télévision et l'état à la télévision pour passer ebele bayebi bamoni pe bazolo de leur côté alors biso ba mama siko to za kana organisation na biso to bien justice et la liberté pour la femme congolaise
Alors maman Lili oza na Londres na peso pe mbote happy new year ba maman yo ozo la biso oza na Paris oza okope ko contacter biso pour to se lever pour nous ba justice na makambo ba dis o ezo sala makambo biso bati ba mimele belé ba passer belé azoya na sima o Dieu m'a parlé mais ça va le bénéfice. Alors tout ce que dans la diaspora tout dans la Europe tout dans ba tali grâce que technologie évolue maye le fait pour moi. Alors ba copie pour ça car biso jusqu'à bon côté yo de comment ti telema le coup de décoration à Paris à téléma qui pour la défendre maman oyo mobali oyo ya zo supporter ali ko laisser ko la titaye abuser sur na mwana na yepe na yebo ko Paris mbaye makambo wana eza na YouTube ndenge mupe awa na Londres ezo sala makambo na ndenge ya mkiete komo mobali alingi mama akuti mama wana la jeune fille na ye akoni ko timana bana jeune fille na ye yo pe jeune fille soko mobali ya mama aye mais dénoncer bilitaye donc mabe bakasaka ngote mabe il faut ko bilisa ngo mbatu nyonso bayaka likambo oyo eza mabe donc naza koencourage bino toluka kodénonce bato nyonso to bazosala mabe eza malamu te surtout biso basi tozobima victime tozobima victime na makambo ebele na bana na biso oyo toyena bango na kati ya mabala. Alors mama yezela o tozoata mobali so na dénonce ya bilaki na mwana nga mama eske yo koondima mobali normal oyo abali oye na mwana na ndako akanda kobima na mwana na yo mpe atia ye zene mpe yo ofandi nye ozomona biloko ndenge wana. Donc nyonso na ezali porte ya lifelo eza pembeni donc soki omoni mobali ya bongo dénonce ye po aza normal te e bapaster ebele vraiment bapapa na biso oyo boyebi nzambe ya solo bomeke mpe kosunga peuple de Dieu bosunga bamama biso bamama parce que bavisionete ebele kati na biso bamama tala eti situation oyo ndeko mwasi alingai kose suicide aye kobenga le messager tosoli ye mpe toyoki me makambo nyonso endeko na biso Nathalie ndeko mwasi Nathalie nayebi te oyebi basekret ya mobali na yo bienveni oyebi makambo ndenge ezoleka me kaka meme mote solo asungaka mobali na ye mote solo asungaka mobali parce makambo oyo pasena azosala eza normal te pe yokani na esika moko akendeki te azongi oyambi ye nayebi te ndenge bokutanaki nde obandaki me bakomportement wana eza kitoko te meme yo le messager azosala mosala mpona motu nyonso azalaka compte pour te soki eza malamu akoloba malamu soki eza mabe akoloba mabe. Alors yango kuma nazokende kosenga na yo ndeko mwasi repatoi mpe sunga mobali na yo mpe ndeko na biso Marie Pauline situation ekomeli yo easenye yo mpe easenye bino nyonso tu kozolanda partout baka oyo badeception eza suka mokili te parce que tout ce qui t'arrive eko kozala mpe enseignement eza balingi enseigner yo po yo oenseigner te bandeko basi mosusu mais omona okutani ya situation ofandi no nye te telema luka elongi na nzambe eza suka mokili te peut-être na situation wana okosauve lisusu bandeko basi ebele na situation wana okosauve mpe lisusu bato ebele donc komikanga singa te komiboma te messager azwi situation wana amen akokontate bapaster mosusu bato mosusu mpo bamongo na yo ezonga mais ndeko paster aleki na télévision azosenga pardon ya baparisien et puis en plus nananina bipendu Marceline ndeko mokala bipendu Marceline aza ndeko moko abelake ikolibisanga c'est une Jezabel abimaka na paster wana epo aza mwasi ya libala donc botala babiloko wana donc communauté nayebi te oyo eza 2015 on se moque pas de Dieu nzambe asakanaka ye te esi momona moto esi akufa nzambe akite attrape motu on se moque pas de Dieu yango biso po 2015 oyo c'est encore possible il faut que Dieu fasse quelque chose pour la baventure na bato baso kodétruire basingi batisi makambo ebele nzambe nake kobondela mpona ndeko nanga mwasi Marie Pauline nkolo tika te yo simba motema na ye longola déception baoyo nyonso bazwaki badéception na circonstance oyo eleki mpe pa ndeko na biso partout bazali na Paris na London na États-Unis na Afrique mpo lopesa bango kimia bayeba discernement ntango bazozwa baengagement bayeba ke oyo ezali ve oyo ezali fo pour oyo matoi kimia elanda bino nyonso oyo bozwa bablessure bashoke na libala ya lokuta na Paris yo petai nzambe ayeba kokomporte bino apesa bino kimia na kombo na Yesu tobone mpe tolobi amen. Vraiment nzambe apambola bino wana ezalaki lokola moral to mpe éducation oyo toyaki mpona kosunga bino bandeko na biso basi mokili mobimba parce que tozobima bavictime na makambo ebele makambo mosusu yo oyebi te mais par ignorance oyo kobima victime
na makambo ya boye. Alors zwa mayele mutu azwaka mbala liboso oyeba ekokoyela mbala mibale ekoyele mais ekoma litili te yo okosi bana mibale ntango oke kosangaje yeba te olingi okosi na tato ata mutu yango azalaka zo bandeko nanga mwasi mais non il faut zwa mayele